politiciens na biso oya Congo bazali ko comprendre te eloko oyo ezali koleka awa na kati na diaspora soit bazali kosala semblant soit bazali ko comprendre te mina kolinga mpe na expliquer moi ndambo kote wana awa na libanda ya diaspora partout bacombattant oyo bazali kobunda awa na libanda ya mboka to mpe bacongolais bazali kobunda na libanda ya mboka bazali contre occupation relation moko eza te diaspora eza idps temte simbi yango soki badiaspora baboyaki babimaki na libanda mpo baboya dialogue wana mpo balobi ete jamais mwana ya mboka akoki kosangana na bapaya papa na biso moki alobi lisusu ete na dialogue oyo bakokende ekopose comme la communauté internationale ekeno Congo eza na maboko ya bazali kokota na biso est-ce que communauté internationale eyebi te papa moki alingi akosa nani congolais nyonso il faut amise en charge elingi koloba teke kaka yo moto ozolobela politike to poza ya politike oza mayele koleka moto aza na libanda non eviole ezali mabe mais bato bakokanga nanu ya liboso ba M23 oyo bandeko na ye Kabila bazali koviole bacongolais bazali kokota kosala n'importe quoi na kati ya Congo bango nde bato ya liboso oyo bakoki kokanga vraiment contre baviole ya mibale naye kotala likambo oyo Kisi Nzora asali ye na Karine Mokondi balobi nini makambo na bango baje na bango basalaki wana kosuka bakangi Kisi Nzora bake na ye na nini na kasho okine bake na ye na kasho kaka na kati ya kasho wana na episo na kati ya kasho be na libanda memona ni kazali na kati ya kasho azali koloba nini mboka na biso balwa eza lokola mboka ya kana soki lwa ezalaka me bakanga shebe ya te soki lwa ezalaka justice ezalaka na mboka wana mais Edi Kapen aza wapi ti lelo oyo soki lwa ezalaka na mboka wana to mpe justice ezalaki na kati ya Congo baadepte ya bundu da Congo bazali wapi lelo tomoni ne mwana semi azali kolobela yango tali po abimisa bato na ye bapesaki ye promesse esimbi te quelle justice quelle loi oyo kozwa kobetela biso tolo na kati ya bainternet diaspora nini alobi awa ke azokende na élection c'est bien soki kolingi bobunda kuna l'opposition na majorité bobunda kuna mais n'a rien à voir avec la diaspora. Mbote balandi ya www.masoloyasika.com Masolo Yasika lelo na ye na lisolo oyo etali récupération politique ya ba opposant na biso ya Congo. Eloko nini na loba na récupération politique na loba boy ba politicien na biso oyo ya Congo bazali ko comprendre te eloko oyo ezali koleka awa na kati na diaspora et pas ba combattant soit bazali ko sala semblant soit bazali ko comprendre te mina kolinga un peu na expliquer moi ndambo kote wana awa na libanda ya diaspora partout bacombattant oyo bazali kobunda awa na libanda ya mboka to mpe bacongolais bazali kobunda na libanda ya mboka bazali contre occupation rwandaise oyo ezali na kati ya mboka na biso
mboka na biso Congo ezwami na maboko ya bapaya. Bapaya eza kaka te ke neti Rwanda Kagame to pe ba pays mosusu étranger baza kobundisa Congo. Non. Bakoti tina ba institution ya Congo. Bakoti tina kati ya armée ya Congo. Bakoti ti baza ko diriger biso tozali ko benga Kabila azali Rwandais. O aza ko diriger mboka na biso Congo. Alors, ba politicien na biso to pe ba opposant na biso ya ba Congolais bazali ko comprendre wana nyonso po bazali ko landa biso na o nyonso tozali ko loba kasi eloko na remarquer bazali ko pona maloba oyo biso na libanda tozali ko loba bazali ko pona oyo ko sepelisa bango na sima ba balokeli bazwi maloba kaka ya biso moko ba balusi yango ekomi ya bango po ba récupérer politique oyo ezali na kati na libanda ya mboka oyo. Bandeko nanga nauti kolanda lisolo ya papa na biso Mokia alobi boyi. Papa na biso alobi ete IDPS Papa Tshisekedi ba diaspora bo examiner kana ye suite ya manifestation oyo elekaki le 28 ba diaspora bo examiner kaya Papa Tshisekedi po ye asengaki bato bakene na dialogue avec la communauté internationale. Na simana yango Kabila bimaki ayeko loba ete na kosala dialogue mais national, na kosala dialogue na bapaya te mais na kosala dialogue kaka na bana ya mboka elingi kolakisa ete Papa Tshisekedi kote wana aganyaki. Yango tina na ekoloba lisolo oyo mukuna lelo ete ba opposant na biso bazali ko récupérer ce que nous tozoloba ana libanda ya mboka. Ole ba récupérer occupation, bango bazali ko récupérer kaka maloba oyo biso tozali ko loba pona nini ba komisa yango ya bango po ba manipuler biso tozana libanda. Mutuna na kotune papa na biso Mokia. Yazali ko loba ba examiner kaya Tshisekedi ya papa na biso Tshisekedi. Ya yebite ke Tshisekedi eza diaspora awa eza na makambu ya opposition te. Toko examiner ngo relation ni eza entre parti politique ya IDPS na ba résistant. Relation moko eza te. Diaspora eza IDPS temte simbi yango. Soki ba diaspora ba boyaki ba bimaki na libanda po ba boya dialogue wana po ba lobi ete jamais mwana ya mboka akoki kosangana na bapaya. Bo dialogue boko dialogue nini na mupaya. O azana nyonso okovana na mesa moko po solola nini. Yami bale mupaya o azana kati ya mboka na biso boko kene na ba élection pona nini. Alors eloko zali wana ba papa na biso baza ko comprendre te to pe baza ko comprendre kasi balingi batambusa batambusa biso selon bango. Yango wana eloko biso tolingi yango te. Na koloba likambo oyo etali récupération politique na 2010 avant l'élection en 2011 et salama. Tomoni papa na biso Tshisekedi aye awa na diaspora na Belgique était ba memaki awa soi-disant azalaki maladi makasi. Wana série wana IDPS ezalaki susko yokana te. Ba bandaki susko lobela IDPS te. Mais papa na biso azui maladi aye na Belgique kozwa traitement. Kokoma komi na traitement kozwa traitement na Belgique awa eloko nini yaki ekutani na liwa ya Armand Tungulu. Liwa ya Armand Tungulu awa ba diaspora ba combattant bazolela ndeko na bango. Papa Tshisekedi aye kotala mwasi ya Armand Tungulu. Ezali mabete. C'est normal. Mais erozo ya kotala mutu o ya kufeli mutu ideni nuzali nango na sima ide to mona ki bandeko na ngai na sima aye ko bimalobi ete non nazali ko kende na ba élection bo soutenir ngai
botianga maboko nakende na baélection. Amonaki population oyo ezalaki na nsima na ye na libanda ya mboka yango epesaki ye courage ete na profite na likambo oyo nakende na baélection. Papa na biso akei na baélection akomi na baélection akei kosala élection oyo ezalaki te ke barésistant bakompagne ye mais na ntango wana barésistant bakompagnaki papa na biso Tshisekedi yango ntango batekaki résistance na bango epai ya bapoliticien bahomme politique na biso na 2011 tomonaki yango partout baza koloba kaka bato ya IDPS bato ya Etienne Tshisekedi oyo tu bazalaki na libanda et pourtant bato nyonso te bazalaki bato ya IDPS mais basoutenaki ye en tant que mwana ya mboka. Pourquoi basoutenaki ye pona action oyo ye asalaki action oyo asalaki aye kotala mwasi oyo akufeli mobali na ye alors ye a profité na action wana po ye abimaki yango moni ti lelo oyo aye na kati ya dialogue aye na likambo ya dialogue. Pourquoi? Parce que amonaki ete na 2010 to pe 2011 bo soutenaki ye na kaya maladi yaki maladi papa na biso ye maladi na sima maladi alobi kaka makambo ya élection maladi nzela ekenda tomona yango te ba élection lekani ti 2015 to pe 2014 na suka tomoyoka ta papa Tshisekedi te na maladi bandeko na ngai to komi na 2015 papa Tshisekedi abeli lisusu soit aye lisusu traitement koya ye traitement a na 2015 je dis bien na 2016 be élection ezali na 2015 ya ye soit disant traitement aleki na TV na minute muke ezalaki nango alobeli likambo oyo etali dialogue tokende ko travail tokende ko solola. C'est là que tu m'as dit et le bami, il faut te voir na kiti to solo là. Et pourtant ce que tu as en 2011. Na 2011, ce que tu as en 2011, nous surtout les kanaki, papa na biso ko solo là télé lo. Mais l'élection na ba koki ko kende yango te. Pour déjà ba yibaki bango déjà ba élection 2011, na 2016 ba koki ko kende susu te. Alors ba lingi siko ke diaspora et yokande bango diaspora elanda bango elanda IDPS na sima to pe papa Tshisekedi na sima na kati ya 2011 wana bandeko na kati ya 2011 wana tomoni Kamere Vital Kamere asali baje aza komema vraiment likambo ya IDPS na mutema na ye comme si vraiment lingi vraiment que non papa Tshisekedi za bokondi na Congo nzoka nde wana nyonso eza ba jeu politique. Jamais Vital Kamere ko linga ke Kabila longwa papa Tshisekedi akota mais à travailler na ba jeu wana bandeko nanga oyo et séduit même le peuple congolais aye komona ete Vital Kamere vraiment a joué un rôle vraiment malamu pona papa Tshisekedi. Et pourtant la repère par exemple moko kaka exemple moko kaka un comédien soko zo linga mwasi ezali lolenge moko te na mobali yo normal aza kolinga mwasi comédien azo linga mwasi akolinga mwasi aza ko séduire vraiment yo moko mwasi azo mwasi libala ozo risquer okwela na maboko na ye e kozala ndenge moko te na mobali ya normal aza kolinga mwasi. Kamere aza lokola comédien ayebi baje wana nyonso ako séduire peuple oyo ti okokomona niveau ko ndimi makambo na ye oyo azali kolobolobi ete vraiment ezali makambo ya solo pe okwei na piège wana. Na bandi peuple congolais vous comprendre côté nazali na 2011 10 papa Tshisekedi aye a récupéré politiquement ba diaspora na likambo ya élection na 2015 oyo etikali une année élection 2016 aye lisusu soi-disant malade
Mais pas Tshisekedi a une maladie. C'est normal. C'est normal, c'est normal. Maladie zate. Mais beaucoup de monde na 2016 ceux qui ba élection ko zala au monde a pe akiti akesa la élection. Yango la uti ko lobana ibandeli ba opposant na biso to pe ba homme politique na biso bazomona biso bazoba. Bazokanisa congolais asa congolais oyo azalaki lobby. Baza na bolingo te ya peuple congolais. Na lobby bongo pourquoi? Ba homme politique na biso bazali lokola mama oyo aboti mwana kasaza na posa ya mwana wana te. Alobi ete mwana oyo il faut se débarrasser na ye. C'est le moyen à moni à se débarrasser na bébé na ye. Ezali ete asali plan na ye, crime na ye organisé. Azo bongisa ndako na ye, azui eau de javel ya kofungwama atiki pembeni. Azui mwana ya bébé, akitisi mwana ya bébé. Tango akitisi mwana ya bébé, mwana pe alingala nda mama na ye place mama zo sala musala, mwana komi konguluma, mwana moni mbala moko mulangi ya eau de javel atomboli ameli. Mwana meli mwana komi koganga, mama mbala moko na cuisine aye mbala moko rapide. Mwana azo sala lokola mutu moko neti ayebi likambo te. Mwana nanga mama komi kolela wana. Mwana nanga nasima mama bengi ba police ba ambulance ye wana ya les mwana azo sala lokola neti eloko ezali te. Mais pas ya mundele awa elekana ka bongo te. Mundela ko sala banquette parce que soki muta uti ko kufela mutu eye banaka. Et so ka ba temps atanga lelo soki na mwana nanga akufi na ko zo temps vraiment pona zongela makambo na ndeko sala liboso. Mais bato alolenge wana okomonaka bango jamais bakozwa kata une semaine ya souci parce que ezali plan moko organisé crime moko organisé contre ba peuple na bango ba opposant na biso bata bongo. Mais mama oyo ezana bolingo epa ya mwana na ye akufeli mobali eloko nini ekoya epa mama wana soka lobi ete na sala même kindumba pona lesa bana na ngai akozwa charge wana ayebi eke na kindumba wana zali kosala maladi za na kati ayebi ete na kindumba zali kosala bakoki koboma ye kasi na bolingo ete bana na ye balia mama wana ndimi kokufa pona bana na ye yango eloko ba politicien na biso bazangi bazozwa peuple congolais comme bana moko oyo balingaki te kobota na mokili tellement que moi la bimi aza koluka a se débarrasser na ye. Mais ko se débarrasser yango za koleka nini alingi te abima ke ye mutu abomi peuple wana. Mais nzoka nde ye mutu aza koboma peuple wana. Bande kolanga diaspora aiko yeba ete papa Tshisekedi ye na dialogue na ye ou bien ndenge basoutenaki bango na 2011 ezalaki erreur ya monene aye koloba ete ça suffit ba politicien na biso vraiment ça suffit to sukana na bango pour le kuta eleki bango mingi to moni biso no le 28 août 2015 ndenge ba diaspora ba bimili banda ba boyi dialogue te parce que balingi Kabila ke na élection non. Baboyi dialogue parce que okoki kosolola na mopaya te oyo azali na kati ya mboka na bino bokosolola na ye en plus ya mibale akomi déjà pembeni surtout lobito totala na ndenge ba politicien balingi akomi déjà pembeni ya kokende pourquoi que ne kosolola na ye ça veut dire ba GO salaki na 2011 tilelo ozali toujours na ba GO wana bakundi politique na ye akundami esili histoire ya IDPS balobi na munoko na bango tokoyoka kango lisusu te histoire ya ba politicien moko ni ya Congo balingi yango lisusu te kasi après avoir kokunda IDPS otolobi ke bakundi politique ya papa Etienne Tshisekedi ba yemba la moko lobby vidéo ebimi ba Martin Fayulu ba ye na no dialogue
na éviter ce que peuple congolais vous comprendre nous sommes allés koloba c'est-à-dire côté oyo ce que ba moni côté ba diaspora allés ko tambola et simbité ba na mususu ba Martin Fayulu ba ye na no glissement et pas de dialogue no glissement et pas de dialogue bazolanda selon la diaspora est-ce que biso vraiment ne tous abonné libanda est-ce que tu diriger vraiment opposant dans le Congo ton dimité et le konini message nini bali ko pesa na biso bazali kaka kotala na diaspora pour a comme sénateur à vie to kene na ba élection ndenge zalaki prévu ba diaspora bo soutenir biso bo tindela biso ba moyen to oyo moyen financier oyo tokoki ko bundela awa mais na makambo na nyonso tout et kamusinga d'abord premièrement Kabila Longwa a comme sénateur à vie un Rwandais a comme sénateur à vie na mboka na bino ba congolais Sénat d'abord aux anini cause la sénateur to mona ki awa le 19 bato babimi na libanda parlement ezwaki décision ba voter loi et tika ka Sénat et approuver yango alors un Sénat est boyaki parlement de la ki sous na makasité alors yo congolais o tiki Kabila za la sénateur Kengo adondo lelo za sénateur Kabila za la sous sénateur à vie bande konanga yo congolais koti na présidence ozo diriger Congo alors ba loi lelo ko ozo loi lobino na to benga na ba Rwandais ou be armée rwandaise za na kati ya mboka na biso il faut ezala approuver le parlement alors parlement wana kolona yango Rwandais Kabila ndenga za wana est-ce que ya ko prouver papier wana ako prouver papier wana na kati ya Sénat ako prouver yango te ako prouver papier wana na kati ya Sénat te c'est-à-dire ba loi oyo bono voter et banaza kozala toujours bloqué et ba moni pe que yo président oyo ya Congolais kotaki oza contre bango bakoboma yo okokokisa ba 5 wana te oyo ba pesi yo bakoboma na katikati e bakoboma yo na katikati eloko nini ekoya en tant que sénateur azana droit à kozongela bokondi wana ya présidence ya Congo bokozongisa lisusu Kabila na sima bokozongisa ye après abandeli à zéro peuple congolais Yami balé balobi boye pas de glissement non au glissement pas de dialogue et le qu'on mi balé na ko comprendre bande ko na biso ba papa na biso baza ko mon baza ko reconnaître occupation ya Congo te to pe bayebi yango kasi baza ko salela nde mabongo na bango diaspora nini alobi awa ke azokene na élection c'est bien ce que boni bo bunda kuna l'opposition na majorité bo bunda kuna mais n'a rien à voir avec la diaspora biso etali biso te na libanda awa bo bunda kuna na kati ya Congo diaspora pe awa za kosala musala na ye oyo ye azali komonela selon ye ke non mboka na biso ezali occupé kombo ya ba diaspora na munoko na bino vraiment bomeka kotika po idée oyo bino kozali na yango ezali ndenge moko te na biso bato tozali na libanda ya misatu bozali kosenga aide financière vraiment ezali pasi ezali pasi po to mona ba nini ba ndaku ya Katumba Mwake ba ndaku ya Katumba Mwake oyo kamere azali na bandaku ebele bambongo ebele po to ebi ete to moni kamere place wana te me to moni bozali na kamere na kati pe o mona wapi na kati ya Congo bobimi pe na balabala bozo bundisa Kabila to lingi ete akende muntu azana posa ko kende te
bozo bima o akende c'est-à-dire bozo lakisa na peuple ke mboka oyo ezali na droit mboka oyo bavandisa vraiment droit na kati ya mboka oyo Kabila banda ya avandisa droit idée oyo bozwi wana eza idée oyo Kamere pe azalaki na yango Kamere aloba yango déjà Kabila longwa na ye na kimia avanda pembeni akoma sénateur ya vie yango ekomi na minoko na bino ba congolais oyo biso oyo mboka ezali ya bino me bokomi kolanda maloba ya Kamere. Lisungi nini oyo bino ba opposant ndenge bozana ma boko senga na diaspora likambo moke komi kaka diaspora botika ko jouer rôle wana ya mabe botika ko détruire peuple bozali ko benga siko peuple aya le 15 abima na libanda le 15 septembre oyo aya po asala nini. J'espère na ba interview na bino bozali ko sala to moni ba image mususu eza ya ko katana bande ko mususu oyo lekisi ba image na bango bo tuni bango ba question ba tuni bino ba question mais bo boy ko répondre yango na miso caméra ndeko mususu alobi ke bino bozali ko bimisa na libanda bozali ko mema charge na bino tina suka te siko bolingi nini. J'espère place bozali déjà ba visa na bino na poche kaka le 15 wana bokomona population ebele bayeli bino ale bino na direction na bino Europe pona koya kolalisa peuple o avana libanda tomonaki yango le 19 le 20 le 21 janvier 2015 bobimisi batu na libanda contre la loi électorale batu bakufi toza na charnière ya maluku batu bakufi bandeko nanga nanu kutu batu kutu baleli bango te bakundi bango te tomoni bafailu baopposa nyonso na bakamere bango tu nzela na bango ezalaki Amérique États-Unis bakomi na kati ya États-Unis eloko nini bayaki bango na bango bakomi kopota nao nzoka nde na kati ya parlement na bango basala église oyo eza dirigé na Roubaix-Roi un Rwandais chef na bango après avoir ko sala action wana ya ko bomisa batu na kati ya Congo le 19 le 20 le 21 bango wana nzela na bango États-Unis soki bayaki ko sambela baliwa wana soki bayaki ko sala nini toyebite ko na biso bazali ko tambola na kati ya papa na biso soit disant ba opposant o bazali contre Kabila bazali ko tambola na kati ya Congo ya balabala ya Congo pour na kosala propagande pas ba congolais ya balabala ke mboka Kabila fois kende a longwa manda na ekoki action wana déjà o bazali ko sala ezali ko lakisa ete bande ko na biso bazali ko lakisa na libanda ete Kabila aza démocrate atika ba opposant libre. Et pourtant, tu as vu que dans le Congo, droit de l'homme est alité. Bande ko mingi bazali ko bunda même kutu bango moko ba mindele bazali ko lobela yango. Na Congo eza na violation droit de l'homme. Mais bango ba action bazali ko sala ezali action moko ya ko bomba mabe oyo Kabila bazali ko sala. Peuple congolais azali sous peuple oyo ya ko kosaka te. Peuple congolais tout fungola miso na biso. Tokoki kotana na biso ba information. Kasi to melaka nyoso te. Eza ba information msotali. O vandi. O analyse yango. Okwa koyeba te non. Likambo o ezali ya lokuta. Tope ezali ya solo. Papa na biso moki alobi lisusu ete na dialogue oyo bakokende ko poser comme la communauté internationale keno Congo eza na maboko ya ba Rwandais bazali kokota bazali ko mabiso. Est-ce que communauté internationale ebité papa mokia alinga kosa nani na ba jewana Congolais azali susu Congolais ya kalate politique ya kala ya kokosa Congolais sili Congolais nyonso il faut mise en charge. Et ni ko bateke kaka yo muto ozolobe la politique to poser la politique oza mayele koleka muto aza na libanda non yo zui chance ya kokoma bisika wana oyo azui chance te lingi kolakisa teke non yaza zoba
ezana bato bavandi na baban bavandi na libanda baza mayele koleka bino bomimona trop important te po makambo wana esili eza lisusu te congolais nyonso ye moko fozwa makambo ne en charge tokolobela likambo oyo eza ya droit de l'homme violation ya droit de l'homme oyo ezali koleka na kati ya Congo nani azali kolobela yango tozali komona na bamedia bandeko nanga biso nyonso toyebi likambo oyo sai aviolaki jeune fille wana avant likambo ya sai avioler jeune fille likambo nini elekanaki avant basalaki nzoka nde balwa na bango contre les viols alors balwa wana esengelaki motu a joué rôle moko boye oyo akobangisa bato bazali libanda bakendaki kozwa sai rôle na ye esimbaki mwana oyo bazali koloba mwana oyo sai ya violaka aza wapi est-ce que toyebi akenda wapi c'est-à-dire eza baza kosala nyonso tout pona peuple alalaka toujours pongi poto moni na lisolo toujours ya sai papa na biso Molière oleya kobeta lisolo avandi na ye bandi kobeta makambo ya baloi abandi kobeta makambo ya baloi azwaki ntango molai kaka pona ko expliquer baloi pona kobangisa peuple oyo na libanda toyebi ete viol ezali mabe mais bato bakokanga nanu ya liboso ba M23 oyo bandeko na ye Kabila bazali ko violer ba Congolais bazali kokota kosala n'importe quoi na kati ya Congo bango nde bato ya liboso oyo bakoki kokanga vraiment contre ba viol na kati ya Congo mais tomonaki bapesaki bango ba amnistie to bapesaki les violeurs amnistie lelo baza wapi lumbala lelo oyo idepesa yambi na kati ya diaspora peuple congolais to bosanaka te tozalaka facilité ya kobosanaka makambu lumbala lelo oyo bogangelaki ye aki kotavena M23 lelo oyo bayambaki na IDPS parti autre zo benga ya état de droit est-ce que vraiment ekoki koyamba lumbala nyoso tone fo peuple congolais ndima parce que ezala mutu moko boya bimi asa kotambwisa bomo na bino non makambo wana ekomi makambo ya kala il faut que chaque peuple a un droit na koloba na kati mabele wana eza te kika mutu moko abimi azui autorité via bato na maboko akoma kotambwisa bino bozala kaka na sima oui ti bokende kokoya bino na mabulu tolingi yango te ya mibale na kotala likambo oyo Kisinzora asali ye na Karine Mokondi balobi nini makambo na bango baje na bango basalaki wana kosuka bakangi Kisinzora bakena ye na nini na kasho kokile bakena ye na kasho kaka na kati ya kasho wana na ebizo na kati ya kasho bena libanda memona ni kazali na kati ya kasho asali koloba nini mboka na biso baloi eza lokola mboka ya kalate mboka ma lelo ekoma na baloi botala mwasi oyo avandi na kati na Facebook ayebi te ke no bakambo oyo bandeko ne balobaka ke mboka eza occupé azali koparticiper koloba ete mboka na biso ezali mboka ya baloi atako biso tolongoli occupation c'est-à-dire loi nini oyo eza na Congo soki loi ezalaka me bakanga shebe ya te soki loi ezalaka justice ezalaka na mboka wana me Edi Kapen aza wapi ti lelo oyo soki loi ezalaka na mboka wana to pe justice ezalaki na kati ya Congo baadepte ya bundu da Congo bazali wapi lelo tomoni ne mwana semi azali kolobela yango tadi po abimisa bato na ye bapesaki ye promesse esimbi te. Quelle justice, quelle loi oyo bozwa kobetela biso tolo na kati ya ba internet. Badepti ya mukungubile bandeko nanga. Bayaka soki na la voix du Congo, la voix d'Isaïe. Baye na kati bazalaki même pas na arme moko ya danger oyo ya ko betela bango masasi. Bazalaki na banzete. Mais tout moni ba soda ba ya ta mawate.
bakangi bango baboma ba jeune wana congolais na libanda zali kotala na munoko basoda bazali koloba nini bazali ba rwandais bayebaki ce sont les congolais bazali koboma mais pour l'influence ya peuple congolais azala contre te babengi bango ba rwandais Arma tungulu baboma ye azwa libanga ya muke ya pamba bamba ezwa kutata mutuka te yango na bozobenga justice yango bozobenga ke mboka oyo ekomi na droit ata kutu toyinaka mobutu mais totangela biso totanga mpe nanu bato mpe mobutu mpe aboma toyokaka kaka aboma totanga mpe combien de bato mpe aboma oyo tokoki kosala différence na kabila oyo azali lelo. Alors peuple congolais kaka ye moko azali ko bomba occupation azali ko accompagner occupation obongo na sima oh nani boye tindelanga mbongo nani boye tindelanga mbongo ata kutu bokoteka mbongo mboka yango pona kolia ata kutu bokoteka mboka yango pona mbongo ya mukie. Mais quand même, pas juste que tout peuple ne soit comme un même esprit. Non. Il faut un mot dans l'esprit à Koboya. Donc, le sous ce qui me dit que les état de ce que les droit, tout justice, tout loi. Oui, ça la mboka wana. Le 19, le 20, le 21, ba Congolais ba bimi. Bande kona biso ya ngana yo ba bimi na libanda pona ko réclamer que non kaka ezala ki kala likambo ya loi wana ezala te kabila soko kokisi osilisi mandana yo na 2016 faut kende mais tala ndenge ba bomi bato jusqu'à ce que baye ko kosa que non ba bomo kaka 25 njoko ndeza la ki na 425 soko pe plus de 425 o ba kunda bango na se ya mabele. Mboka nini ya loi ezali loi nini ezali wana pe justice ezali wana sali pepe komo to komona liwa ya bato komi pamba po ba toucher famille na yo te po ba toucher mwana na yo te po ba toucher ndeko na yo te yango zali ko s'en fouter mukole ko yela yo okotala banani okoluka banani peuple congolais tozana bolingo oyo mama azalaka kuna bana na ye tozala na bolingo oh mama salaka tout ako préférer bana balia kasi ya zali ko préférer la nzala tozala na bolingo wana tozala ta na bolingo wana. Alors ces gens-là besoin pour manipuler le peuple congolais pour bien être lisse comme libanda. Alors pour tout tika bongo kimia baliaka mbongo oya occupation baliaka yango na kima nyonso il faut balalisa peuple en libanda. Les 15 au bobengisi batu baya lisusu babima soki bako bima na libanda ay na sima boma bango après na sima bino bokende les États-Unis bokende loko soki bokende ko fêter baliwana ya batu to so ebate soki ba combattant to pe batu ba résistant ba lobby soulèvement populaire eza eloko moko ya essayité eza eloko moko ba bimi eza pour toujours ba bimi po ete ba rwandais na armée na bango na kabila bazonga na mboka na bango. C'est ça cause o bato bazali ko bunda na libanda bazali ko bunda te ke batelema kaka pona loi électorale non o batelema kaka po kabila alongwa pas comme député à vie non bazo bundela yango te tozo bunda po ete ba Rwandais ba bima ba kende libela na mboka na biso ezala diriger na un congolais oyo akosala akozwa makambo wana ya baliwa akostopper yango peuple congolais oyo nyonso nazalaki nango ya koloba yango wana récupération politique ezali kosalama tofungola misu tokoki koboya te tokokotala ba information tokoki kotala ba information kasi tokoki komelaka nyonso te. Total information c'est bien mais tu analyser et le koboza pourquoi bato basali balingi nini et le komande kona biso ba opposant balingi et diaspora et vandanie et là la pongi ya ba bébé pour bango kuna balia kana kati ya Congo
ba accompagner occupation ba sala ba besoin na bango na basi na bango na bana na bango biso to continuer kaka kokufa. Vraiment yango si je nazalaki nango ya kobeta pona mokolo na lelo na éviter ba oni surtout beaucoup landa ngai ba oni surtout beaucoup na idée na ngai. Vraiment tozali koloba pamba te tozali koloba pona kobakisa implice to boyi peuple abimate kasi peuple ya kobimaka e masekite po akufa po bino bokendaka kosambela baliwana bango non peuple ya kobima po ete banguna babima mbala moko na kati ya Congo pour toujours po Congolais moko azwa mboka na ye na maboko yango nazalaki nango pona mokolo na lelo. Vraiment bambote na bino nyonso surtout ba papa mingi o bazali ko encourager nga mbote na kopesa na maître Cobra o ye pas parmi ba o bazali ko encourager nga mbote na kopesa na Goliath Black Mumbele na kobosa na te koko aluozi pe ba nyonso o bolingaka Pati la Belle pe masolo ya sika butikela malamu tokomi mbala ya sima. Au revoir. Na boloko na bimi people baninga nanga na mboka boyoka e 27 ans nga Mandela na bimi ata odorute na kutite atanda komoko bosalite 27 ans na boloko na bimi yeah 27 ans nga Mandela na lubwaku cravate suka na momololo 27 ans na boloko na bimi people bino bobengami bino nde balobi bozapa politisi boye mandenge ya kotambusaka Kongo boye mandenge ya kotambusaka Afrique sombile kisengelanga mapamboli balobi kuyaka na moto oyo ezali evandisaka bien yozi cravate tena kingo ndeko zu responsabilité ya ntoto na yo peuple eza kokufa bato baza kokufa oyo baingénieur batondi na mboka bazosala te oyo bato batondi na mboka avant osala kozala receveur de chauffeur et tous les mano na kati ya bageto réponse na bino bopesinga nini message ekomi